Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbote na bino bamure na bamureze ya magazine information ya lingala facile yoka sango mbote na bapolia ya ba FARDC ba JR ba PCR ba commando na ba étudiant ya kasa pa bozali tellement ebele scotché pour na magazine information ya lingala facile yoka sango. Merci na ba auto baza ko s'abonner na page Facebook yoka sango bo s'abonner tellement pour bozali tellement ebele boza ko s'abonner wana ça la plaisir na bandeko to bazana besoin Rolanda bongo information na temps réel balobi information to ezali na page Facebook yoka sango esika bolanda ba makambo to ezali na mboka na biso mobimba pourquoi pas na monde entier sans plus tarder to fona basango pona koloba ete na mopanzi Ituri boyebi bino masolo état de siège ezali ko continuer na impact pezolozina kasi boye ba ete ba autorité à place ba baki bon kanga mama moko pe groupe moko bandeko o ba ba bon ko approvisionner ba rebelle to ba groupe rebelle pona masolo etali bongo ba munitions yango wana basimba ki bango na impact pezolozina nyo sona boye bango mingi na reportage à Falfi Malonda, bien-aimé dans le Seigneur, Yoka Sango. Tango baloba ke ennemi ya congolais moko eza solo bandeko na bondimela ngai pona province ya Ituri ba agent de l'ordre bachaki maboko na mama misato na lieutenant colonel moko de major na de soda molongo o bazaya complicité à trafic d'armes pe ba munitions esamara na province ya Ituri ndebongo ba expliquer ki biso pa lieutenant Gilles Ngongo o azali mon porte-parole ya FARDC en province ya Ituri ndenge ni bachaki bango maboko pe ba shemani ni basalaka po basala ba trafic d'armes na bango ndebongo na barrière ya Ponizi bakangaki mama moko na 700 munitions PKM okomona kaka ndeti mama na kifunda muto ke bilanga nzoka nde akeko coopérer shida na ye apesa ba munitions oyo bomaka bandeko na biso na est kuna ndebongo le gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kasha Majoni abetaki seke a interpeller population pour na ko dénoncer bato nyonso ya misala mabe bato nyonso omona rasispe oyo bazosala ke population ya est e continue à souffrir na province ya Ituri bandeko na nga bondimela ngai mosala ezosama na kosala ke yango ezomona na misu batula mpaka bamona peleve tomoni tobete bino maboko mosala continue kaka boye po kimia ekota na est ya RDC. Voilà, toujours qu'on est toujours magazine information à lingala facile yoka sango toujours ngabongo na Lubumbashi wantanche na mopanzi mingi ya commune ya Kenya kuna zaki ya koinda mabe koloba ete bandeko ebele to pe ba militant ya parti politique inafek ya fait Gabriel Kyungu waku mwanza bazaki ya kosilika pona ni balobi ete décision au secrétaire général azwaki secrétaire général na charge ya masoleta libongo ba parti politique na kati ya ministère intérieur décision o azwaki pona koloba ete a valider ndeko moko kotaki demande na ye na mopanzi ya ministère kuna po batika ye a diriger parti politique inafek alors bandeko ba sepelaki na ngote balobi ete eloko asali wana ezali ndeti azali ko imposer bango mokonzi oyo ko diriger parti politique inafek na sima ya Gabriel Kyungu waku mwanza. Bien-aimé dans le Seigneur, yoka sango. Bandeko babolingo ezalaki ya koinda mabe na mopanzi ya komine ya Kenya eluka makambo ezalaki nini ezali bongo likambo ya lettre oyo nde ekreaki makambo secrétaire général chargé ba parti politique ya ministère ya intérieur akizaki réception ya lettre moko oyo cadre moko inafek akotaki demande alobaki ete esengeli na yende azala intérimaire après liwaya baba Kyungu wako mwanza kasi lokola secrétaire avalidaki yango nde kreaki mbutu bat basepelaki te bamisu balobi ete yende aponi cadre inafek po remplacer Kyungu na kati ya parti nde eyindisaki masolo mabe na mopanzi ya Kenya baloba te po bazwa zéro. Secrétaire général peut nommer le corps des partis politiques. Depuis quand alors que c'est un campagne, bien structuré, avec des textes qui nous régissent. Et aujourd'hui, nous sommes surpris qu'un secrétaire général, pris par l'ivresse du lait, je ne sais pas manipulé par qui, il prend des décisions sans pour autant consulter le président de l'UNAPEC. Et aujourd'hui, nous allons rendre justice. Et nous demandons à tous les Katangais, nous tenons à témoin toute la communauté katangnaise. Je dis bien, nous tenons à témoin à toute la communauté katangnaise. Merci. Yango wana après mbutu oyo ministre intérieur ayebaki bongo ko instruire secrétaire général ayeba bongo revoir décision na ye parce que biloko ya boye ezali malamu ata mokete
esenge na bandeko ya INAFEC bazonga na masolo na bango bakende na congrès c'est le règlement d'ordre intérieur na bango po e permettre ete bapona bango moko président oyo ko remplacer Kyungu Wakumwanza. Quelle lecture? Voilà, tout ce contenu magazine information ya Lingala Facile Yoka Sango toki ne bongo na lombango na mopanzi ya territoire ya Lubudi na province ya Lualaba. Accident mususu ya train esalamaki na mopanzi wana kasi madame mama Fifi Masuka alobaki eta weko tika yango pamba te atindaki délégation na yeke ne kotalela makambo etali bongo likambo ya accident wana ya train parce que bandeko bele badayaki na mopanzi wana misusu babukanaki misusu bazokaki yango bakendaki atindaki délégation wana pona maso etali bongo premier soin balandela bandeko wana bo elongo bani mingi boye bango na reportage ya Daniel Bouloko. Bien aimé dans le Seigneur, Yoka Sango. Oyo eza image accident esalamaki bongo le 3 mars entre village Kitenta na Buyofe na kati ya territoire ya Lubudi na province ya Lualaba. Tango kaka mama Beto eza bongo Fifi Masuka gouverneur ya province ya Lualaba ayoki lisolo ya accident oyo boye mbala bongo atindi délégation ya gouvernement provincial entre bato bakene bo na délégation oyo eza bongo secrétaire exécutif ya gouvernement provincial ya Lualaba na kombo ya Archimède Kalasa na ministre ya santé. Tant bakomi ya liboso basali nanu conseil de sécurité pona koyeba batu combien bakufi na o combien bazoki na sima ya masolo wana boyeba que 3 personnes ba perdre vie na bon accident oyo boye. En plus de ça boyeba pel souke ebele ya batu bazokaki. Mama Beton atindaki émissaire na ye boye maboko pamba te Archimède amemi bakisi amemi prime ya ba Croix Rouge oyo bakene boko salisa ba oyo baza bongo ba blessé ba memaki bango na hôpital ya pembeni. Secrétaire exécutif à province à Lualaba Archimède Kalasa alobata zwa 0 mama ate ataleta ile ma bitu biote mama gouverneur alituma ataileta hapa muprendre nayo en charge banduku yenu banduku yetu iba permettre namuna ya kuweza kujideplacer kurudia. Tunasikilizana? Vision le peuple d'abord eza ko s'appliquer comme il faut na province ya Lualaba ya solo pamba te tango ka ba autorité bayoki mbango intervention eye bobo sanate que batu kokufa ebele kaka na kata territoire ya Lubudi eza peka ka accident ya makambo tali ya train yango wana bakonzi bafongola misu pamba te toyebi te e akanini o tolobaki te biso musana biso za koloba tolobi. Ministre Yemoko Motatali Bongo Makambo Etali Bongo Justice ebe bon ko accorder audience na ye na gouverneur ya province ya Okatanga pona kolandela makambo etali bongo kotonga parquet na mopanzi ya Kipushi mekasi akendaki mogote azaki bona conseiller na ye o atali bongo makambo etali justice na kombo ya maître Flora Mboyo Angelani to bakiselaka mingi la Jeanne d'Arc di Katanga bakende ko sola masolo wana très bien na impact pezolozina kasi mingi Daniel Bouloko nde avandisaki yango na impact pezolozina. Bien aimé dans le Seigneur, Yoka Sango. Gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Yabula Katwe azaki bongo reçu na audience et pas ya ministre national atali bo makambo ya justice baeko beta masolo ya kati pona makambo etali bongo parquet à grande instance ya Kasumbalesa. Boyebi ke Kasumbalesa eza entité moko ya munene kasi bazalaka bongo na parquet te badepandaka na parquet ya Kipushi o eza bongo musika. Entre-temps Kasumbalesa lelo eza cité moya munene. Jacques Kiabula Katwe akende bongo ko échanger na ministre national la justice Madame Dumba po badepandaka lisusu na Kipushi te yango wana moto babengaka wandani veut dire mutu ya katimini alobate azwa 0. Kasumbalesa actuellement a plus ou moins 600 000 habitants, mais ils dépendent totalement de Kipushi. Kipushi, c'est à plus ou moins 120 km. C'est comme ça que nous sommes venus voir Madame la ministre de la Justice pour que Kasumbalesa soit érigé en tribunal de grande instance. Mais à part cela, nous avons passé aussi en revue la situation des prisons en ce qui concerne l'état des bâtiments. Il s'agit de la prison de Kassapa principalement, la prison de Blouo ainsi que les autres prisons de la province. Le constat, c'est que les prisons sont vétustes.
juste. Et il faut soit voir comment construire d'autres prisons, mais en attendant, il faut mettre un plan d'urgence de réhabilitation de ces prisons. Dala, azalaki ye moko te gouverneur ya province na audience oyo, azalaki bongo accompagné na mama ya mayele bondimela ngai oyo baza kobenga mikolo yo la Jeanne d'Arc du Katanga, Madame Flora Angelani Mbuyu oyo aza bongo conseillère spéciale en matière ya justice na kati ya province ya Okatanga na impact nazolozi na eyokani Bilango botu kolanda neni masolango elegani na mpanzo wana kasi ministre ya justice aprometaki délégation wana ya province ya Okatanga ki akomema masolo wana nyonso na niveau ya conseil des ministres pour que babongo valider yango na lombango pour masolo wana ya parquet et babongo kosalama. Toko ya bongo na avenue des aviateurs koto mimi na intervalle ya Texaco na route Kasapa iza côté ya guest house enelobwe ba ete balabala wana depuis kala ba batu ebele balela lela population et réclamant à tout moment pour koloba ete babong sesika wana melele oyo bakipara yango te mai ekomi partout ba flaque d'eau esali ba rivière mine yango baza kolela ete babi ba autorité soki moyen ezali vraiment basunga bango po ete balabala oyo na kombo ya des aviateurs et babong kobonga pour permettre moi batu batambola bo elongo bani. Bien aimé dans les seigneurs, Yoka Sango Oyo komo nango avenue des aviateurs quartier Gambela na commune ya Lubumbashi. On veut dire avenue oyo ba filma balemba banda ba gouverneur nyonso oyo baleka na province ko banda na époque Katanga e komi o Katanga ti lelo balabala oyo boye babeta yango kara lokola ndako za kozika lokola baba zolanda interprète ya kisakata yango wana kamera na biso yaki lisusu pour la unième fois pona kopesa sango kaka ndenge ezalaka avenue oyo boye ebanda na avenue Musiri ekenda ti na route Kasapa boye bake route Kasapa oyo boye gouvernement provincial ya Okatanga oyo ekumbamelaka na Jacques Kiabula Katwe oyo babengaka wandani na Swahili na Lingala to bengaka moto ya kati babongisaki yango kasi avenue des aviateurs eza kaka boye des aviateurs yango eza nango mukie epi na époque coloniale ezalaka prince po eleka awa boye kota guest house inilu na époque wana ezalaka lokola kaya bapilote oyo ya RVA yango wana tosengi na bakonzi ya province ya sika boye ya Okatanga babeta tour na avenue des aviateurs pamba te avenue oyo eza na 3 avantages. Avantage 1 et kosala que bandeko nyonso bautaka ewa bora bautaka washi bakende na campus avec un pacte na idéologie. 2 avantage ekozala que gouvernement ya Kiabula Kato nde kosala avenue oyo na impact na idéologie. Et puis 3e avantage na yango boye eza avenue moko très capitale pe historique pour na province na biso ya Okatanga kobeta yango mwa kude ekozala important yango wana bakonzi ya mboka baleka awa boye soki tolobaki te o tolobai te awa tolobi piolo pio. Voilà, tokende bona masoleta libongo ABS ozali bongo action pour le bien-être social ozali bongo dirigé par le président Monge. Masoleta libongo likamba clôture ya mois de la femme batiraki bandeko bongo pambate yango babaki ete basangisa bongo ba mama mingi ya province ya Okatanga pona koyeba bongo sala mois masoleta libongo consultation gratuite to pe ofele autrement dit ya bolafa pona kosunga ba mama mwana bango ezala bongo ya malamu côté ya suka na cadre ya masolo toujours par rapport. Bien aimé dans les seigneurs, Yoka Sango. ABS, Association pour le bien-être social. A toza bongo na siège na yango boyeba que siège oyo e bongo na kimbo mentalement na clinique pambate na cadre ya clôture ya mois de la femme. ABS, Association pour le bien-être social. Oye kumba melaka bongo na initiateur na yango Hervé Monge o babenga bongo l'intelligence d'État na cadre ya clôture ya mois de la femme basala bongo maman d'activité veut dire consultation ya ba maman o maladi songolo pakala yakawa to traiter yo ozwikisi okay ba médecin ya hôpital Les Sauveurs bayaki awa pona ko consulter ba mama pona bien-être ya santé na bango boyeba ke coordonnateur provincial ya ABS Katanga
Pati Songolo ye moko akumbelaki masolo yango aloba te azwa 0. Pour le bien-être social œuvre dans l'humanitaire, donc nous existons depuis plus de 15 ans. Nous sommes installés à travers la République démocratique du Congo et ici, la coordination provinciale du Haut-Katanga a pris l'initiative de clôturer le mois de la femme en organisant des consultations gratuites pour les mamans. Elles bénéficient d'abord premièrement de ces consultations-là. Nous avons invité des médecins. Tala ABSO na cadre mois de la femme ba maman bazaki akosepela oyo ya mwa kozwa kisi azui ya mwa moustiquaire azui ezaki esengo makasi na mnoka ba mama bango moko balobi na Kiswahili. Mama loba si sana kwa kupatia kwa ima moustiquaire tunapata Mungu babariki sana ya bakubwa ba ABS aksanti sana bana tukonsulte bya bule bana tupatia moustiquaire bya bule bana tupatia na dawa bya bule tu ya ABS inatukonsulte ko bya bule inatufasilite inatubenefisia kwa madawa ma moustiquaire alobi veut dire pesa makambo zo makambo ABS apesi makambo tala ndenge bamama baza ya kosepela mois de la femme oyo elegiki taka na cadre ya ABS awa boye na province ya Katanga ekomio tala bongo ndambo ya basango tobombelaki bino na mokolo ya lelo na magazine information ya lingala yoka sango me tokabwanaka boye te bino moko boyebi tobombela bino mo espace mpona bandeko tu balingaka kofete baaniversaire na bango boye elongo bani tolobaka toujours bobengaka biso bokomelaka biso na numero tokosepelisa bino mpona page na bino spécial. Melelo oyo anniversaire ekwe mingi na maboko ya Douceur Mbuyu balobi la beauté numérique. Joyeux anniversaire à toi Douceur Mbuyu, la beauté numérique. Tobosani pété, joyeux anniversaire encore na Salvatrice Bella Lofalanga, autrement dit Salva. Joyeux anniversaire à toi Salvatrice Bella Lofalanga. Mais pour na rokabwana esengaka moi ba remerciement na cadre bandeko tu basungaka biso po musala kende bo elongo bani. Merci na les conseillers financiers ya gouvernement au Katanga. Balobi bongo les conseillers Duke Kongolo Bili. Yao yangwana merci mingi parce que otika biso te oza ko soutenir toujours magazine d'information ya lingala facile. Yoka Sango. Tobosani pété Maître Flora Mbuyu Angelani, la Jeanne d'Arc di Katanga. Balobi Maître Flora Mbuyu Angelani, la Jeanne d'Arc di Katanga. Merci beaucoup na soutien na onyoso opesaka pona magazine de formation ya lingala yoka sango. Mais sans plus tarder to kabona bon na moi l'ICC et ça la ka plaisir pona ba auto balinga magazine oyo. L'ICC ya lelo e uti pa ya Gustave Mutombo balobi le parsec ya FMI président Willy Badichiku mokonzi ya Congo Motor. Gustave Mutombo alobi boye Soso Namaki nani mukolo bino moko bempesa ba réponse sika bozali pona lelo to soki awa nous sommes bénis dites amen.